Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. Institution parlement. Parler du peuple indé, tout le monde a inviolable. Tout le monde qui bande qu'on a biso IDPS mbala mingi bazali ko kende ko violer institution parlement. Baso ki ndaka ko sala ba menace, baso ki ndaka ko buka. Ngai pe lokola congolais nyos. Babuka kuna te. Oh mama babuka ba mituka ba député, babuka ba mituka ya ba congolais. Bilili ezali. Ngai ndenge nazali boy naza elenge, mais naza kabiliste. Nazali kabiliste. Ngai pe na banda Mokonzi a ekolo wakala, sénateur à vie, le président Joseph Kabila. A Zouaka Bokonzi. Ngai elenge, na soutenaka pona mona ki elenge andimi atia kibolenge na ye pona intérêt ekolo. Na soutena vision na ye, je suis kabiliste. Tozana Nzambe, Yemei Nzambe. Bon, awa na Congo tozana tata Mokonzi ekolo, Yemei, président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Zape Yemei. Kabila pe Yemei na biso ndeti ngai na kati ya FCC Yemei autorité morale président Kabila te Yemei o ya lobaki nayo nanga tozaki na kati na ete to ebite Yemei ya Nzambe Yemei ya président de la République to ebite uti bandeko balandi balobi chaîne wa pepe sarabino ba actualité ya mboka ezala kaka na Correcteur News TV. Merci na bino penza pour sarabso attention makasi ya kuluka ko yeba lelo ni nebimi actualité ni tokolobela kasi to ebi biso na surtout na sima ya marche. Oui, Salamaki pour contester bongo désignation de Mboka Rossar Malonda comme candidat ou même cabinet au Banalingala ya Seni babimaki banda bayi UDPS bayi Lamuka bayi FDC zalaki penza mingi kasi na mingi bato wana to sali concernant bino na biso to moni ke zalaki penza bilenge ba meli banda mais to mona ki pe moi bato mona ko lela biloko na bango moi ko panzana moi copier moi nini na boile to bito ko so s'appelle kamango boete to ko kape moi elenge moko oya kolobela penza masolo ya mboka na ine to développer les solo yango à part wana to epela ba actualité mosusu ya mboka entre autres to komona bongo d'émission ya mwana mboka Benoît Luamba oya président ya cour de cassation à part ye to eli suna masolo cour constitutionnel pardon bandiko balandi bo comprendre ngai à part wana to eli suna likambo ya mwana mboka Vital Kamerhe le 24 sengeli bazonga lisusu projet procès na ye etala malito ko la mpeka na télévision na yebe to kolobela yango to kolobela lisusu masolo ya lelo oyo kaka lisolo ya mwana mboka Rossar Malonda toyoki lisusu pasteur Soni Kafuta akoleka na télévision akoloba ma ebele akoloba ke présidence eko chaye pandi na mbandi na yango tokosola pe na mwana mboka Mike Lubaki ndela yambie na plateau na ngai ya Correcteur News TV déjà je mabuja soko ko fungola champ bandeko ba mona elenge mobali oyo penza solo penza analyste politique akolobela penza actualité ya mboka mwana mboka Mike Lubaki na pesi mbote na mbote mingi mama journaliste bonne santé. Qui mezali nangolo Nzambe? Très bien, qui me les ali nangolo Nzambe, ça fait que mboka au moni ndenge marche salamaki na kati ya marche to mona ki yo penza mais to éviter tant que yo zalaki na kati ya marche. Est-ce que but ya marche ezalaki atteint? Est-ce que ba comportement yaki na sima? Ah lelo to na ba retomber, ba mort ezali, ba blessé ezali, ba to bazalaki détenu ezala musu basi ba bimé musu sona pe ba bimité. Mboka etambolami na ndenge penza esengeli te parce que tokomaki déjà na état tango mokonza mboka koloba état de droit esengeli penza état de droit ezala mais soki état de droit ezali kaka nzembo est-ce que penza place nini to koloba surtout biso bilenge yo elenge point de vue ne kozala penza nini bon ndenge lobi na matali marche koloba eza marche ni po ba marche sali mibale mama journaliste marche to so koloba penza to kosimba penza marche ya loi minakute to kosimba penza marche ba bengi anti Rossar Malonda anti Rossar Malonda na moni esali mpe mibale na IDPS na Lamuka nyonso loko elika na but moko ndi yango nda bitu sangisa yango bon na yebi ke mama journaliste na marche salimaki mokolo le 9 juillet yabandeko na biso IDPS okolinga kokabula ngo polo banini ke ile pesa ya salaki marche na ye lekaki malamu te to pe nani asalaki plein yo lingelo bandi na angle wana mama jeunesse ko zala prophète te opesinga maloba esengelo tikanga na loba très bien jour ya le 9 nazaki na marche bandiko na biso IDPS nazaki na marche ya bandiko na biso IDPS mais naza membre IDPS te
mais vu ba message bande ko ya biso IDPS bazalaki ko pesa concernant marche na bango bande ko ba contre Rosal Malonda et puis destination na bango ezalaki parlement où ezali bongo esika ba kelmibe ko bazalaka mais to ebakaki institution parlement parler du peuple ndé tout le monde akawana ezalaka inviolable tout le monde qui bande ko na biso IDPS mbala mingi bazali ko kende ko violer institution parlement bazo kendaka ko sala ba menace bazo kendaka ko buka ngai pe lokola congolais nyos buka kuna te oh mama babuka ba mituka ba député babuka ba mituka ya ba congolais bilili ezali ozali mopanzi sango soki oluki okomona bilili oyo bandeko na biso ya IDPS babuka ba mituka ya ba paisible citoyen congolais et puis message na bango ezalaki boma député tika songolo pakala ngai lokola congolais nyos o asengeli ko battre l'école na ye na mipesaki devoir wana na bité esengeli nazala na kati ya ba imboka wana lokola congolais nyos soki na moni likanisi ya mabe ya kobebisa mboka tokomisa yango mpe pa bakambi ya mboka po esengeli bizaleli ya bongo tosala yango te tata mokonzi ya ekolo c'est-à-dire ozalaki lokola inspecteur weya kotala molenge nini bakosala po yo ndoki kobimisa yango te nazalaki inspecteur te nazalaki congolais lokola bacongolais nyonso oyo asengeli kotelemela banguna nyonso article 64 ndenge balobaka ndenge bandeko na biso IDPS babandeki koloba ntango bazalaki na opposition article 64 esengeli kozala na bango kotala soki état de droit oyo tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akotelemela yango butu moi akonyokwama akomata baavion lelo aza na mboko lobi aza na mboko oyo mpo kimia mpo ete bapartenaire bainvestisseur baya na mboka Congo mais bandeko na biso toyebi te bazo comprendre ke baza na pouvoir to baza kaka na série babandaki koganga article 64 parce que tomoni bango moko lelo bakomi kobima kobuka biloko FCC kotia bango bakali te FCC te qualité FCC na cash parce que tout ça ka IDPS te cash eza composé ya IDPS INC na balie na bango balie ya INC na nani mais so tali na kosa publicité ya ba parti politique msusu to baza na kati ya cash mais bazali quand même na alima bazali kotosa mibeko ya mbo kotosa te bazandi na maman en passe na bango ke mokonza bango lokwaza na boloko ndio moni babimite te bazali te Vital Kamerhe yemoko avant que tu ba condamné à 5 na bato IDPS pardon bato ya INC bazala toujours na kati ya coalition ndenge utai koloba awa FCC na cash tozali na coalition jour wana pe na lobaki yango biso tozo tosa coalition po ngai ndenge nazali boy naza elenge mais naza kabiliste nazali kabiliste ngai pe na banda mokonzi ya ekolo wakala sénateur à vie le président Joseph Kabila a twaka bokonzi ngai elenge na soutenaka po na mona ki elenge andimi atia kibolenge na ye po na intérêt ekolo na soutena vision na ye je suis kabiliste jour wana pe na lobaki yango on respecte la coalition to ko respecter yango comme président Kabila ako loba na biso tongo midi pourquoi to respecter coalition to respecter président de la République. On a s'appelé penza maloba no mona mboka Mike ndenge uti ko lobobi penza yo zali kabiliste on a penza mona mboka Joseph Kabila Kabange ndenge alaki elenge a sacrifier bolenge na ye na mboka kasi soto bito ta pe malam kana zonso na dikanisa yo bolenge wana na kati ya na régime pendant moment o mokonza mboka Kabila zali ko sala règne na ye combien de bilingo bazaki na mosala c'est ça ka bampakandi to ko mona ti bilenge ba côté malibani zaki pour ko mona ke batata oyo bali ko tika place te na ba entreprise ne soto ko mona remaniement sala makate na ba entreprise to ko mona batu bakenda ka retraite te et ça ka bilenge ba ko souffrir boni yo c'est que to tanga bilenge ko même na sima ba bakabiliste c'est que wali ka peut-être bozai belete to yo moko to na quartier na yo est-ce que wali pe na quartier momba bien so bakabiliste to wali ka yo moko te mama côté wana na lobi oza ko buka lokuta bilenge bele bazalaki na kati ya misala bazalaki pe ba PDG bazalaki pe ba ministre et puis kibolenge to sorango pe kaka na tranche d'âge kibolenge za pe état d'esprit mais bilenge bazalaki na misala na tangu tata mokonzi wa mboka Joseph Kabila bazalaki ko kamba Congo bilenge bazalaki na musala mais elaki cité ndenge lelo okoloba bongo po bilenge nini omoni eza na bilenge kaka ndenge na tango ya président Kabila bazalaki na misala ndenge pe lelo tozana baninga bilenge o bazali na misala bilenge bazalaki pe na ba poste minene bilenge ebele batomboli kita ekolo batomboli ba entreprise ebele
Bien bébé va venir ba cabine ba sisi pe ba classe ba licencié pai ba gradué pai ba vanika na ba cabine ba koma ba cambiste ba to ko sala ka échange tout ça. Même ko minimiser ngote. Oyo bazali ko sala cabine à sisi classe azali ko sala cabine, c'est une personne à féliciter parce que c'est un créateur d'emploi. Lelo biso bilenge to commence aussi si que là si to calculer kaka na ko sala na Sophie na Ofida na ko sala na OGFREM na ko sala na Sonacité. Aussi si que là si na maile na yo créer activité dans ba petite et moyenne entreprise yango wana lelo tata mokonzi wa ekolo sika akutaki projet moko mokonzi ya mboka o akendaki atikaki yango pona promotion ya entrepreneuriat ya bilenge ezali na je crois Banque mondiale fala pesa biso 100 millions de dollars pour soutenir ba projet wana ezali tokozela tata mokonzi ya mboka ba activer rapidement peut-être ba bilenge wana nyonso bazali na ba micro entreprise na bango ba kokape kokota na ba micro crédit et ça l'appelle lobby bazala ba patron to ça na exemple Mike ndenge bato ba kolela penza mingi webi ke so total penza moi lito ye ko sala passe ya koluka komona moi langage wana ezaka côté moko FCC bomimboka FCC kolinga développement mboka te FCC ba kotia bakale okende pai na balwa na bango kaka FCC FCC bimisi loi mais ba kene ko sala réforme membre judiciaire sikoyo ere combien de cas de droit ndengolo bi wana mokonza mboka ko kele akol betele milango butu moyi na ngongo esenke bato basala ki kama mabeba kanga bango nde ngongo ekotala ke mwana mboka ministre ya santé et justice akene ko kamba to pe ko konza bato wana est-ce que penza ndenge bato ba ko yemba ki FCC ko mamboka FCC ko linga bonne marche ya mboka te FCC mariage na ye na UDPS to pe na cache e ko za la penza boiteux mariage ya li penza ya kotengama yango bato muso bako bakezali mariage ba homosexuel ko bimisala ngo mona te ko bimisala ngo fuite mama na matali mibeko ya mboka o etali okoloba ba loi na yebi kokoloba ba loi o ezali ba proposition ya honorable Obe Minaku na honorable Sakata mais mama bazali bakeli mibeko et puis nini wana soki rotala na bamboka bapaya ça existe lelo ndenge tozali awa tovandaka na cité tozana ba exemple kili oyo magistrat président assemblée bon azalaki président assemblée mais peut-être il fallait enrichir matière naie aza scientifique c'est un professeur d'université akoki kosala te loi moko boye nango na précipitation il faut atala ba contour nyonso ya mibeko wana ça devait prendre du temps yango ngonga nango ekokisami nde amemi yango pona ba keli mibeko bako kapeko bakisa maele na bango na kati ya oyo ye asalaki parce que tout travail intellectuel tout travail scientifique n'a jamais été parfait intérimement ya mwana mboka Ronsard Malonda kaka FCC te kaka FCC te Ronsard Malonda azali moi société civile te mais jani mabunda ko sala eloko wana ko bengisa bato pa ba ko sala ko voter ko longola mwana mboka Jean-Marc Kabunda sa benga ki ba député boni pona ko intérimer nani ko intérimer nani Ronsard Malonda nga pa sangisa kaka ba yiba ba kelimi beko te mama ba kelimi beko bazalaki mais o etali ndiko Ronsard Malonda tozali na 8 regroupements ya ba confession religieuse kobanda na ba catholico ba protestant ba musulman ba kimbangiste ba salutiste ba indépendantiste église de réveil ezali 8 moko ekoki mangai muke église orthodoxe merci mama bango nyonso wana bavandaki na bokambami ya nani ya tata cardinal tata nanga ya molimo parce que moi je suis chrétien catholique akambaki lisanga wana na absence ya président Senko wazali archevêque ya Kisangani monseigneur Utembi azalaki absent nde tata cardinal Mbongo asangisaki ba lingomba nyonso na oti kotanga et na lingomba wana mwambe 8 6 ata lelo misusu bakomi sous pression bakoluka bawangana vote na bango 6 baponaki mwana mboka Ronsard Malonda tangu basilisi mais batindi yango na parlement c'est l'Assemblée nationale qui entérine Assemblée nationale zana eloko te ya kosala débat ezalaka te na question wana ba entériner mwana mboka Ronsard ba député mosusu te ba député bazalaki ba député bazalaki ba oyo ba sepelaki te nde babimaki na salle mais la loi de la majorité mama wana ezalaka na débat te esi esalemaki na niveau ya société civile côté na bango basilisi makambo na bango batindi na parlement ezalaka na débat te o mention ezalaka te côté wana basilisi
Parlement a entériné. C'était le moment pe bato aseni basala nanu minute basala nanu réforme te baluki nanu ko ebate le kaki boni na 2018 basala neni bakoko bongisa. Est-ce que c'était le moment? Te président o auti ko le ka corner nanga atika déjà ba rapport na parlement. Wana lokuta mabe atika. Mais puis tous on a besoin de mapono msusu. Les municipaux les autres zaki na besoin nango. Et ko sale mabisu te to ko sela kaka so to comme na fait ya 2023. Ndi ba bimisi isusu. Non. To pesa seni azwa ngonga na ye ya kostala ndenge nini to kosala mapono nyonso esale mapote na 2023 pe to pona mokonzi ya ekolo asika. Bato abio FCC besoin monoko makasi bonzi makate tout ça et tout. Te monoko makasi na ndenge nini. Bokonzi mapenza mabiba faute. Eza na langage moko na utai kolanda na procès moko utai koleka. C'est pièce contre pièce. Voilà. Idée contre idée. Minako asali loi boy. OK, ngape na loi na ngana contredire Minako. Pièce contre pièce, idée contre idée. Ce qui ba moni ke idée à FCC zali mabe. C'est la démocratie. C'est ngi ke bango pe ba ina idée na bango ba telemeli. Idée au FCC a memi. To ba député mususu bazata mususu na ngambo FCC ba memi. Tout comme personne qui lelo bande ko na biso a cash ba memi loi moko. Biso FCC to ya na idée pour na soit to rejeter loi wana ou bien to améliorer yango. Aussi mima ya Vital Kamerhe. Bato ba ko mire pe makasi ya FCC na sima makambo ya Vital Kamerhe. Lelo e balobaki pièce contre pièce. Ba présentaki yango te. Mwana mboka président nani secrétaire général à PPRD alobaki Mazani Shadai qui ministre de la justice na futaki mosolo na ba avocat ya république tout ça. Yango bato ba ko loba mosolo ya futaki bangole kebele. Ezalaki na mosala nini? Et puis kolobaki ministre de la justice nde asalaki yango ba Kongo bato ile ni se ba kolobaki kokanga mwana mboka Vital Kamerhe ezalaki main noire acharnement mibimisi na mposa au moins te ke kaka ekozonga kali ko na bino FCC bakabiliste bwaka ko boma mboko epenza te mama journaliste mwana mboka Emmanuel Ramazani Shadari wazali chef d'état-major général ya parti ya Joseph Kabila Kabange ezali PPRD nazali pe nakati ya Lingomba wana azali mamba gouvernement te tant ministre de justice abimisi monsolo eza monsolo ya poche na été ezali poche ya gouvernement et cela certainement a été débattu au conseil des ministres et puis balobi futa ba avocat au bazali côté mais la république parce que dossier wana ya Vital Kamerhe ndeko na biso Vital Kamerhe ezalaki Vital Kamerhe contre la république. Voilà Vital Kamerhe contre FCC pour en 2023 Vital Kamerhe ania mukaza ici na cour c'était FCC azong te maman état de droit ezalaki makambo etali 100 jours programme d'urgence ya président de la république bien que tobi que programme ezaka ya gouvernement mais président de la république tango ayaki na posa ya kolakisa ba congolais volonté na ye ya kosala malamu boko mona ndenge président de la république akosala musala posa ya président de la république ezaki asala malamu président de la république tozo mona ndenge akosala musala état de droit FCC ko kanga pe mopanzi te FCC akangi te président de la république na volonté na ye ya kosala malamu ndenge boko mona ayaki ate programme moko ya urgence ya 100 jours bon oyo elekaki na kati na ye na directeur de cabinet na ye biso toyebi te lobi pena kitoko bi mokonza mboka kosala mosala malamu okoyebisa pe biso rapport nini FCC kosala pena pour la deux eza kokali pierre nini FCC kosala pour emema pena malamu te gouvernement FCC ezate ya cache ezate eza gouvernement de la république oyo kambami na mwana mboka Ilun Kamba le professeur Ilun Kamba premier ministre eza gouvernement FCC te pour ce qui monte FCC asali toko mona le lot ministre Tunda bien que ataki mukandani a démission asalbaki yemei bongo yango na bato koloba ke lokwa boko belela ka yemei c'est-à-dire boko sala mosala po toza soutenir toza protéger bako sala biso nini bango kuna yemei na bi yemei te mais yemei nzambe pas ali yemei c'est totally awana benga nzambe na téléphone nzambe na téléphone mais Jérémie 33:3 invoque moi pas bengi nzambe pe asali babiloko na yebi kama isina yemei yo bino boko lobanga na yebi te mais toza na nzambe yemei nzambe bon awa na Congo toza na tata mokonzi ekolo yemei président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi za pe yemei Kabila pe yemei na biso ndeti ngai na kati ya FCC yemei autorité morale président Kabila te yemei ya lobaki nayo nanga tozaki na kati na ete toyebi te yemei ya nzambe yemei ya président de la république toyebi te masolo mboka penza ekokende penza awa Benoît Lwamba balobia ko zala penza menacé
et puis menace de mort ya koluka ko bakeo peut-être nde bato ba kotambusa pena ya bilili po to peut-être to ebite soki ya solo ba ko bakizali nde Kalev oyo papa na biso azalaka na ane ne akomenacer yango beno lamba sengi sécurité tina ninga iko kende bana mboka po akomona ki FCC ko chai pression balingaki nde asala manœuvre po ba désuer mokonza mboka te mama toko kamba mboka na ba rumeur te toko kamba mboka na ba sentiment na biso te na makanisi ya mabe na raison oyo toyebi papa na biso Luamba azali banda mboka eza raison à santé. Mais les autres moni na république ya ba réseaux sociaux. Poto comme na ba république kili. Na république ya ba réseaux sociaux. Et comme Luamba Benoît Luamba a démissionné qui et comme boye oh on a pris acte. Non. Évitons de gérer les pays na ba réseaux sociaux na ba mauvaise pensée. Moi na mboka Benoît Luamba, j'ai lu aussi même na ba Twitter na république ya ba réseaux sociaux. Asenga qui a démentir eloko wana ambassade na biso ya Belgique bazwa ki acte nini wana après ba ko sa mukanda mususu on a été induit en erreur c'est faux. Moi na mboka Benoît Luamba a démissionné te azali bongo na fonctionnaire mais il est à l'extérieur pour raison de santé totika quand tanga makina ba yi nani ba communication ya présidence te mama nakokota te nazali moi président c'était nazali porte-parole à président te mais ba geraka mboka na ba imerte na ba mauvaise intention te soki ozali na ba mauvaise intention po tia moto na Congo matali yo oyo eza mboka Lumumba ya Simo Kimbangu ya Kipanvita ya Laurent Désiré Kabila bako tambusa mboka na ba rumeur te ndenge lobi kasi tunda kasi de ministre de la justice ministre ya FCC a démissionné yemoko bon siko na ngambo penza wana kiti pe etikali nano esengeli ba remplacer moto yo zali kabilisi na ngambo wana ndenge komona bako kotia nani bon na lingomba parce que ça poste FCC vice-premier ministre ya justice azali Congo ministre poste wana eza réservé na FCC et ndenge ndeko tunda parce que non bazui acte pe a démission a été il y a pas un acte tisi quoi azano vice-premier ministre ya justice kolongwa na ye soki nanu moto azwami te il y aura un ministre qui va faire son intérim c'est pas le ministre mais soki ko remplacer FCC c'est une machine il y a intellectuel et belle hein des éminents juristes ba na kati ya FCC peut-être ten bazali beli bazali mwana mboka jelele maweja to kaki bako ba luzolo bambia non ça qui peut musala malamu ça na profil bien non profil ya kitoko makasi il a été même conseiller bakoti ya Shadari bon Emmanuel Ramazani Shadari azali kusioko mokonzi na biso mais na yebite na kokota na ba secret na bangote na mokonzi na biso Joseph Kabila mais non, il a les profils, il était candidat président de la République, madame. De sur quoi? C'est pas n'importe qui. C'est un national université de Kinshasa. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a gravité tous les échelons de l'administration. Voilà. Emmanuel Ramazani Shadari. Tia comme qui candidat président de la République. Oh, binomoro boye. Intérieur à lobby au Koussi. Bon, on a ministre de la Justice Zambie. Na lobite ke nini waneza sike mama kota bien to komina suka bandeko balandi mais confirmer na lobayimbo kabayeba ozali elenge na kati ya moko ya bakabiliste marche ya PPRD ou PFCC eko salama oui bien sûr au moni biso tozali ndenge na lobaki jour à marche ya bandeko na biso ya IDPS bazali na monopole ya balabala te. Mais biso marche na biso ezanini ko soutenir ba institution nyonso ya mboka. Na lobi ba institution nyonso ya mboka ko banda na institution président de la République. Et son gouvernement, parlement donc assemblée nationale na Sénat, ba seni nyonso, ba cours et tribunaux to ko soutenir bango na marche biso to ko sala. Et beaucoup mona to ko sala marche avec la discipline. Mais wana nde ezali côté
représentation ya biso ba congolais nyonso ezalaka. Ah wana bino ba violete po yo ba ki UDPS ba violaki. Te biso violaka te to bukaka te biso non violence. Non violence. Général Gasongo pe tokotala so mosala pe kosala mandini na ngambo ya police. Merci Mike Lubaki. Ndenge ondimaki penza to sola penza masolo penza ya mboka parce que bai mboka ba ko mitungisa mapenza makasa na maitala ki bongo FCC kabiliste tout ça et tout ndenge pendo manoli na banza te simbi penza mato ya bai mboka moi et moi suka moi numéro de téléphone soki pe ko linga pour na bato ba sepela ko landa biso ba yeba. Bon numéro de téléphone ba kosoka numéro ya maman journaliste. Merci beaucoup. Biso zali ba personne publique. Soki ba bengi maman journaliste ya yebi bisika nyoso kozwa ngai. Merci beaucoup. Merci Takobina Souka, en tout cas, et comme il a dit na Cape Town, l'isolo à l'élo. Merci Penza Boza, vraiment ébélé. Beaucoup d'Andabiso, na États-Unis, na moni Manu Kevena, merci à toi. Na moni na Allemagne, Yves Mavambu, Papa Serge Sanika, merci na yo Dylan Maweja derrière la caméra, merci na Batonio surtout au Bolinga Rachou la Caramel, merci na Meta Immortel la Joie, merci na Jocelyne Moussa au Balobi, Soko Kotipe Correcteur News TV, Talara Mopandi, au Komona Rapé, Isil TV Mopandi, Oyeba, actualité en Mboka. Merci Nadike, merci na Kevin Mbouyi, merci na Lucie, moi la Nguluba Tayo Wapi, merci na ma jumelle propre Léa Omba, moi Soyabi Moussala Nyon surtout, merci Penza, parce qu'elle a toujours connecté, branché na Correcteur News TV. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.